BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être connectés partout, vos alliés. Mbote Nabino, Bozola Nabiso partout, dans 4 coins à monde. Merci beaucoup de la confiance au Bozo Pesabiso. Abonnez Nabiso et Akala. Merci beaucoup pour la fidélité. Et puis, Bino Boyo rejoindre Biso. En tout cas, merci infiniment. Voilà. 100% news et analyse. Toya Kawana Kolobela News et Star Nabiso. Tolobela fait de société, Bama Solo Petobetaka. En tout cas, Tolobela Mambo Belé na émission où on parle de la politique, du théâtre, de la musique et tout. Donc, nous sommes une émission où abonné intelligent et sage. Voilà. Naeli Binoni Lelo, Nazo Chela Bino audio, il y a Moura de la presse. Ouais, bimisi ba vérité concernant Karine Mokondi. Ce qui n'est pas une émission où ils ont été non pas tout l'andela ba via bato to lobaka to lobela ba via bato to s'occuper la vie d'abissoté sont aux stars aux publics aux figures publiques personnalité publique pardon to kolobela on a chaîne nabiso oyo donc c'est ça soko yebanité to kolobela yote parce que bato ba ko tchaka ba commentaire wana ce sont des gens oyo ba yebani na bangote de ba yaka ko condamner biso bolobela ka ba via bato kasi po bango ba yebana ti baza ba yebana baza bakambu soko che bango batala maka voilà non che la bino no audio amoura et puis to zonga to cha commentaire parce que na makambo mutu na mutu a ko tirer leçon nae. Donc suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Des jours na Pullman Mbolina akei kozonga ndaku na coïncidence ka ndenge ezalaka kuti mobali ndire ba signala kiye ezalaki na mutu a signala kiye aka kuti mobali na mwasi Mbolina azwi tension akweya lisolo na kobeta Mbolina mboka revino mukala yo loko ozaka mukala yaka o démentir na pesa bino ba preuve yako démentir na pesa bino ba preuve. Karine na gare kuna na Bruxelles place Pullman ezalaka obanda sa ni kuna entre parenthèses sérieux uti ko leka Karine ando leka suba live vite la famille à côté hôpital sérieux uti ko leka o Karine banda apparaître sur na live vite à côté que hôpital tango kwei tension likolo ba memi na hôpital e wo tango ba komi na hôpital ba ebisi problème ezui moi na zui choc. Moi na choc ndenge nini moi na choc ango ezani batala baluka ba vérifier ba bi moi na za kokufa na libumu moi na za kokufa na libumu posé ma 7 mois a déjà mutu posé ma nezo ke dans les 8 mois ma 7 mois a déjà mutu moi na kufi na libumu ndenge nini ba bi mama za ki traumatisé tension le kaki likolo et simba ki lisusu te akokite moi na choc wana esali ke akokite akufi. Dans la minute on est là ko yebisa bino boy Karine sala vidéo mi filmer mo bimba bon moni Karine a komi ko ya sa ba vidéo a sa blo mo boy le kwa ya ka o sa ndire a pesa matière na ndire a sa ka mo po bo ma moto bino nde bo comprendre été a sala live mo dernièrement zo ba ke oh non na zemité na zaki pe na zemité lukuta mito ayebi déjà que likambo e ko ya ko barder na réseaux sociaux likambo eko ningisa réseaux sociaux likambo eko bouger réseaux sociaux en ça na ngosiko na ndenge mo ya ba comédie na ndenge mo ya ba jepo soke ye réseaux sociaux est tapété je vous informe que na minute yo ndenge za boy Karine na Evi baza eko kita mata eza eko beba eza eko yinda na minute yo Karine na Evi bazo kana biente makambo eza ko baskile bata YouTube ocha ba like mapuli ya kobungisa mwana oseka mwana Gloria kutu mwana oyo azala na ye innocent parce que azaki mwana mwasi azaka na ye innocent na makambo réseaux sociaux ayebi yango te lelo yo sali fausse couche so pe mwana kufi na oboti mort ne to loba po obotaki oboti mort ne
lelo mwana akufi bozwi ya bino bosilami bozindi siti mais yo yaka koseka Gloria a on a liwa mwana Gloria kutu Gloria liwa mwana ezaka normal mwana bimaka na bamwe ekoka te esengaka kota couveuse esimbi te mwana akufi liwa sikoyo ya Evi Junior akufi na shock ya papa na ye moko donc papa tiaki mama zemi mwana akufi mpe su na shock kaka ya papa donc papa atie mwasi zemi abomi suka mwana ngo kaka na shock tala ndenge nzambe asala mokili lelo ya yo mwana akufi na shock ya nani ya kolo na ye moko mais mwana Gloria akufa kaka mpona ye mosusu manke ya couveuse leta balongo ye na hôpital batransfere bango bakende hôpital mosusu yo fandi ofongola champagne lelo tosibir makambo oyo osala na bacouple ya bato ma chere ndeti yo osenga Gloria pardon te mais oyaka na réseaux sociaux ozoya koloba likambo oyo osala na mwana ya Gloria quelque soit barando olinga ozala mutu ntango ozoya kofanda na réseaux sociaux osengeli yango pardon okontinue rando no na Gloria tant tolobaka le karma existe eza bajara makambo tokomeli sikoyo yo ndima te ke mobali oyo tutelaka biso tolo na réseaux sociaux okanga ye na mwasi ondima te ke mobali oyo ofingelaka bato nyonso na réseaux sociaux okangi na mwasi akomema mwana na yo na liwa okomi kosala makambo olakisa bato lokwa andire eloko eza te jour wana azosala live la famille azoyebisa mwana na ye po bino bato bozwaka makambo ndire boza nayebi te basakanaka na mwana te parce que mwana aza sacré et puis biso bayebisaka biso mwana soko aza bebe bayebisaka ye maloba malamu fo opambolaka mwana yo ozala mutu munene yo ozala boye maloba oyo oyebisa mwana na kibo bebe na ye yango ezala maloba oyo ekosala kola nango Karine en plein live ofandisa mwana ya yebiseke na olukelo papa mususu na osala yo boye na opeso kombo papa mususu papa kimi papa sali boye et ça makambo azo relater mwana eza histoire vraie o ba vivre ngona mwana na ye eza histoire vraie ti bo mona zolo bango na live en plein live bongo eza histoire vraie bino boka ça la comédie on dira zolo ngabo ma matière à benita te matière na ye yaki avant matière à benita ya yango bo moni Karine a fingi mobala benita na rage ndeti kai koma sko Evi a fingi bongo ya quand ndenge Karine azala na benita ya problème te mobala mutu a connaître adultère na makam na ye oyo démarrer bongo bon comprenez que kazo finga mobala benita na rage pende kangi bota batu nyonso basaleli mobala benita émission nana fingi mobala benita koleka Karine azate Karine a finga ke na rage azo raisonner makambo via sala ya raisonner sikoyo na subasima ya mwasi yango bakangaki Evi na chambre aza chinoise kombo de jusque là kombo non ebimité wana pour être vrai ngana okosa matière te kombo non ebimité soki tension emataki Karine makasi bandeko naza sur boyoki audio boyoki bino moko lisolo Karine mokonzi na Evi naoki pasi au moins sujet oyo nakosala ata 4-5 émissions sujet oyo naoki pasi moko incroyable lobaka ke makambo oyo eza ya lokuta soki ke mambo eza ya solo naoki pasi je suis désolé donc pasi oyo nayoki nazoyeba te na situe yango place nini Moura yeli biso ba vérité pour dire que Karine mokonzi mobali na ye baza le sous together te boyoki bino mo ndenge alobi mobali bakabu en fait baza matakita donc bana mbutu non mona ta moyen na ko bandolo bate Karine mokonzi toyebi ki azaka na zemi bato bazozela Karine mokonzi ya bota parce que Moura o makambo alobaka bato mingi bakanisaka ke Moura makambo oyo alobaka eza ya lokuta bon moyen pe na juger eza te soki eza ya solo soki eza ya lokuta en tout cas yende moto yaka na ba vérité na ye na bato bayebi vérité nde bakoyeba biso bayela biso ka matière tozwi ba audio otomeki un peu kosala analyse soki eza ya lokuta ok y a pas de problème mais soki eza ya solo naoki pasi
nana mambo belé oloba mais naomona nakoloba ngo en même temps en fait I don't know je ne comprends pas non qui douleur liba la Karine ou tu les cas pas même 2 ans pas même 3 ans tout le monde a qui façon Karine a commis sa mobile nanga basali mariage aboti abalinga papa et vie bandeko non qui passe si c'est vrai que Karine Mokonzi Zemi et Longwaye Zemi et Longwaye pour na choc ya mobile ya kangi mobile na mwasi non qui passe tant qu'une femme moi si mon côté akobala na vie pour akutana mobile moko boye a décevoir ye pe ba divorcer ba kabwana ndenge ya mabe et ça la passe franchement je vous dis et ça la passe non qui passe pour na Karine Mokonzi nde morabi c'est ba vérité parce que bango na bango nde bazabo basala ba rando na bango ba yebanaka makambo balobaka ba yebanaka bazana ba vérité bazana ba source et la ba information o ba bimisela ba matière non qui passe oui c'est vrai to banana na moura akenda poto depuis akenda poto to moni a sala ba émission ya obimisa ba secret ya bato ba vie ya bato entre bango na bango excusez-moi entre bango na bango bazo bimisa ba secret to moni abandaki na grâce tembo ayena belle vie pour comprendre hein pour comprendre sorry pour moi mouvement moki nazo bouger les lots les armes en casse vraiment nambu les autres et bête donc bon comprendre car tellement vous informer c'est notre souci majeur et on a lobina bandana na audio on a mécano ko lobela non likambo moura en tout cas a touché qui ba comédien a touché ba journaliste en tout cas on est les cas qui déjà mais tout le monde a na likambo Karine Mokonzi to bi ki na Karine Mokonzi ba yo kana raté mais biloko a lobi oyo nga personnellement quand ndenge nazo scroller na TikTok na moni audio o nene on habité au matière to me campé ko lobela on a ba abonné intelligent bandeko au moins na mokili oyo o to saka na ser mokilo to futango tout se paye ici bas nyonso to saka na ser mokilo on le paye. Karine Mokonzi biloko mususu oyo si c'est vrai que a perdre moi na ye en tout cas je l'encourage non soutenir ye parce que douleur ya comme maman na et puis au père de moi dans sa fausse couche et ça l'a passé tant qu'une femme moi si moi ko lingata bandazemi asuka na nzela ça fait mal si c'est vrai qu'il a perdre moi na ye na fausse couche soit moi na bela qui soit moi na ni na perdre moi na ye Karine a mutute ayaka na ba réseaux sociaux a continuer à ça ba live azona no temps afanda omoni bandeko mo ba vie biloko ya ko exposer ka ba vie na ba réseaux sociaux bomoni résultat nango hein bomoni ba résultat nango bomoni Benita mobali nanga yepe ko sujet non na lobeli non lokana comprendre non makambo na parce que ba genre ba sujet o mingi na lobela ngo te parce que na kipa ngo na note mais yango na moni na TikTok eza yango na yango na comprendre ngo parce que awa to sala ka news et analyse ozo leka na communauté congolaise na biso ba chroniqueur Karine Mokonzi boyebi ke naza aza chroniqueuse moko a umeli vraiment na kati ya monde ya YouTube oyo a continuer ko sa musala na ye abala mais azo continuer ko sa ba live na ye mais ba live ngo pe na ba rando Karine aza mo simo boye en tout cas na encourage na lobela e petro na bana ko encourager parce que na zo petan ko fanda na ye ba sera ya Afrique du Sud awa na mona ye na sola na ye donc comment na ye na normal bunda se comportaka na makambo to mona na réseaux sociaux et ça différent. Karine Mokonzi abala presque tout le monde bando papesa Karine conseil Karine fongola mato ndongo bali boy vie à couple no komemango na réseaux sociaux te sala musala na yo se concentrer avec autre chose
Mais au biso to monaki eza les contraires et pas à Karine Mokonzi. Biso to mona ma mususu tala nde bando saba vidéo na mobile nae. Moko osali vidéo papa evi mobile na ngai aza mobile na ngai boyena bo saba vidéo, il y a pas de problème. Mais sikoyo tala makambo nde vie comme exposé, vie comme sali. Karine Mokonzi osala ba émission mozoka ba rando bande ko sala car aza kati anda kwa libala na zemi na libumu, mais azo continuer ko sala ba rando, azo continuer ko loba ko swana na bato bande ko nanga to mata to kita to na longola no makambo o mura lobi to mata to kita mobali nini na vie akoluka bala mwasi moko boye azaki na ba rando malgré passé ya Karine pour passer na ye ya Karine Mokonzi eza blanté les passés eza blanté ya pembete passé na ye ya passé ya motoko jijete mais passé na ye eza le roi passé ya nako comparer le roi ba passé ya nani o biso to yebi eza ba film mususu ba sa ba succès na internet mais passé na bango na monde ya média ozo comprendre mais passé na bango mon eza quand même propre par rapport à ba Karine Mokonzi wana il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Et ça, que na na Karine Mokonzi, non, je l'aime bien. Nanigaka, courage na ye. Mais passer na ye, ça qui vraiment bien te. Batumi bandimate que Karine Mokonzi obale, parce que Anna, grâce ensemble, malgré ma benaye, malgré tout ce qu'elle avait fait, grâce ensemble, beza sur ye, zamba sungi, babaki akobala te, abali, oh akobota te, aboti quand même. Et puis j'ai mis balé malgré naoki qui est longue, je ne suis pas certaine, mais quand même grâce à Nzamba Salae. Mais comme ma vie na yo mobali nini akolinga na abali mwasi azana famille, azana ba grande sœur, azana famille munene, mais mwasi ango ayaka kaka vande la ka ba life afinga akabatu asala ka ba rando na batu eza tongo boy baswani tongo boy répondre mobali bazo fi mobali akomi sujet à kofinga na communauté. Tomata to kita ata mobala ngo baki o déconnecter ata mobala ngo lo baki o sala mabete si on profiter na likambo yo po ata soki asali mabe a cause raison te ba comportement no na Facebook soki na YouTube nga na lingi yango te po Karine pe akotika te parce que za musala na ye akoli na musala oyo awumeli na monde ya YouTube eza business na ye akotika ngota omona ka le roi succès sili po tellement baza na monde à rando donc mouvement a comment vivre ce qu'on pour na bato ceux qui na bina sala boy bato bakoloba ceux qui na bina tika boy bato bakoloba ke na sili si comme mobali pa lingi personnalité Karine abali awa metomoni makambo oyo azoloba na ba live na ye une femme mariée ne peut pas faire ça bato belé to biki non baza ba marié ba journaliste mais ba langage mususu ba biloko mususu ba salaka ozo comprendre que non cette femme aza mariée aza vraiment respectée ata bato ba kota na chaîne na ye ba respecter parce que nini a sala makambo en tant que une femme mariée mais ça ndenge moko te tala ba biloko boy eza ba humiliation ce sont des humiliations nasoni mobali ndi akolinga ke mwasi na ya koma oker ya rando boy en plus wana zemi ozana zemi Karine ça fait mal moura to yebi ke non zakini depuis kala mutaba rando mutabo na boy abimisa ne ba vérité na ye mais Karine on s'est marié une seule fois to matato kita mobali o alinga wana alinga yo pona oyoza ndenge yoza plutôt atalate Karine abanda ko présenter mibali nyonso andozwa na ba média atalango te atalate ke Karine bakanga e photo akenda ko sala ba film moko ya mabe bakanga e photo neza katilo na internet atalate ke Karine abanda ko sala ba clip ate nana string pamba ate soki nini atala ba biloko nyonso na ba humiliation nyonso na atalango te mais ndima quand même a honorer yo quand même ndima honorer yo ne fils que respect wana yango monde o ya ba internet eza na mfutumo moko bandeko soki o se laisser faire na monde ba internet okoma mutaba rancune
okoma mutu ya ba osala makambo moko ezaka osala ka pona mbongo okoma vivre pona bato pour soki na sali boye bato bakoloba Karine Mokonzi a peur de mwana na ye oui ça fait mal mais tomona Karine Mokonzi ambela champagne Gloria kufelaki mwana et kisa les garçons alobi yango abi Gloria akufela mwana mais tomona Karine Mokonzi aleka afongola champagne bomona niveau wana bomona niveau wana est-ce que lelo Gloria olangi ti lelo ana likambo wana na motema na ye et ça la passe ça fait mal mobali nini o akolinga quel est ce mari cet homme o akolinga ke mwasi na ye aza na oker ya scandale tongo midi pourquoi ata balobi mobali wana bakanga ye na mwasi mosusu au ça la boko se défouler peut-être tel que non trop c'est trop na luka façon na se débarrasser na mwasi wana. Et si c'est vrai que non, il y a un mobile ne bazana pas problème. Parce que ma cambo ba réseaux sociaux on gana ibsabino nandimango à 100%, nandimango à 50%, 40%. Parce que les abiloko ba yeli biso ba kolo makambo non to moni preuve te que Karine Mokonzi akaboina mobile na ye Karine Mokonzi aboti mwana mwana kufina libumo en tout cas ba biloko wana tozana ngote. Wana ba preuve wana te. Yango eloko na koloba na ba abonné na nga na yebi ke bolandanga boza intelligent bo papa ba intelligent na ba maman intelligente na yebi ke boza awa biloko musu na vie to sala te po na bato to sala te po to sepelisa bato mokili to sa ezate ke to sa makambu po un jour bato bako seka biso to sala bongo te non ki pasi évite azana belle famille azana ba parents azana bandeko ata bandeko evi wana balandaka Karine balandaka ye na ba live na ye baloba ta mwasi ya motu ta ndenge se comporter azana zemi malingi biloko barando kolobela oui kosala émission okosala émission ezate ke osala émission pour ko garder kana barando bobi que le karma existe hein makambo nyonso biso tosalaka ezongela biso le karma existe yango nga na ba analyse na nga na chaîne na nga o nalinga kozala na kota na monde arando te nasala ke fort makambo nazoloba na vérifier yango naloba makambo eza right non ça le forte na finga mutu moko na cha mutu moko mal à l'aise non eza mutu mususu okozala kande to lo baboy nako pese exemple pardon Irsil Pechanga na yepa Irsil Pechanga Irsil nongo zaboy na année 1996 obimaka na mobali moko boy mobali ngazaka mobali ya bato mbango bakanela kayo osalaka boy Irsil boy na boy Irsil oyibaka boy na boy okoloba makambo wana mais peut-être ça yango te mutu ana chaîne bato basabone awa na yebi bango te mais mutu mususu okanga nalandaka émission mo baba Irsil ayibaka mobali ya bato Irsil asalaka boy asalaka boy mutu ako retenir yango et ça tu imagine baby peut-être à cause temps ya kolanda droit de réponse te que non makambo wana eza lukuta et tout ozwa te mais image à mutu eza déjà sali donc yo siko sokoza Irsil oki mutu moko boye a baby sa image na yo bonnement comme ça ya ofele dans les cambo yebité. Est-ce que vous savez comment ça fait mal? Bobinde soka na motema micha na place atanga mo pe na micha na place ya bato basara be mission ke ba finga bato to basolo ba mabe ya bato na ba prévo bazana ngote. Ça fait mal. Mutu ana soka lobelo mabe ekozwayo. Bandeko ça fait mal. Non qui passe franchement. Ce qui m'a cambo ils ont continué boy. Ezamabe, ezalamabe, ekozamabe. Au monde rando tous ces pays ici bas. Boy combien de fois Karine a finga batoi. Karine a finga man pata moi ça wera. Boy biango. La façon à finga moi ça wera. Vous le savez.
Combien de personnes ont pasteur Joël Oyo? Si je ne me trompe pas, cause pasteur Joël bien, pasteur Moboika. Et ça la passe. Au Bali, ce qu'au Bali, est-ce que vous êtes obligé au côté de la monde à barando ba TikTok? Il y a un TikTok, on a linga babiloko, oh ba live, oh ba nini, au côté de la babiloko, mais souka au côté de la monde à rando. Non. Au côté de TikTok, wana, au sala biloko, au tala mame, eza biloko à rando te. Créativité c'est belé. Biso ba congolais, tozalaka soki batu nyonso ba osala ba live, biso so to pelisi ba live to sali. Soki batu nyonso ba osala ba émission, biso to landa kaka. Yango moni biloko aboy, omoni ba finition ba biloko aboy yango yo. Humiliation. Mobali ni ya kolinga fanda kayo kaka. Mwasi na ba fingi boy, mwasi na wasali boy, mwasi na wazana rando, mwasi na boy. Mobali nini? Aza mutu to matato kita evi wana aza mutu. Ako linga yo mais quand même honneur. Tala niveau de ba finga ka evi. Gigolo. Mobali ya pamba pamba. Kizengi. Mobali ni ako linga abali mwasi mais azalaka humilié na ba façon au moins ça na. Prince charmant. Mwasi yango azali nani. Mobali abali opo alingio. Ezate ke mobali soka abali abana ko sibie ba conséquences ba no finga ke po abali opo za chroniqueuse. Est-ce que ça te a arrêté au pesa mobile non respect? Il y a d'autres choses. Au Kobo en tout cas partir le lot, nga na ko sa sous émission polémique té. Nga ba genre émission ko sa les ébélé. Karine on a ça ba compétence. Karine a ça ba compétence, je vous dis. Karine a ça ba compétence mo soka fandi, tout le monde a ka bando sa ba théâtre na ba ans. Au Koko ta monde à théâtre parce que tu as de l'art. Tout le monde qui a côté qui de makambo koyemba. À côté qui de makambo yemba, asala ki ba acoustique na e cartonaki. Donc Karine Wanaza, soka bia sala likambu na kombo asala na monde o ya internet o et ko chouette et aussi mbakaka. Mais pourquoi rester toujours dans TikTok? C'est humilier ton mari. Ton mari wana azana famille na ye. Famille belle famille ni bakoyoka. Que mwasi ya mwana bango. Mwasi ya mwana bango azaka na barando kuna. Tala kutuze melongwe. Likola barando. Po mobali bakangaki na mwasi. Omoni ba biloko ba conséquences hein. Po mobali tellement tu es combattu ba tumuso bazo vla lelo kusenka ya mobali wana obali wana bo kabwana. Ba tie molimo kindumba. Ba tumuso ba yeba te. Quand tu exposes ton mari na ba réseaux sociaux. Mais ça l'effort au cas va par le son de l'agneau. Et bozo ramibali na bino o mobile ya balio ozi bokangi photo bozo tchaba vidéo ba omona bino et surtout oyebi ko wana monde wana ya rando yobi bato bosara na ba rando ba musu baza bandoki ya minene na maseke yo ozano ka bo polele ozano ka bo muta internet osambela rapete mais osala rando na mutu waza ndoki akonvutelo mobile ko dominer lo mobile. Parce que sans effet, mobile n'a pas coquette, ce que c'est la vie de prière. Dans la scope mobile nabino, benita yewane. Oh mobile azana moi si mususu. Oh voilà ce baba TikTokers zana ba influenceuses. Oh mobile azana moi si mususu. Mobile azana Karine Mokonzi pe wana oh mobile ne bakangi ceux qui na chinoise ceux qui ne pour nanine. Beaucoup protéger ma balle nabino te pourquoi? Est-ce que ma balle nabino va via ba couple nabino il faut que me manque na ba réseaux sociaux na ba TikTok. Au moins que mi balle ne ba komi sali ta mobile ba komo ben kizenga mobile wana ndumba mobile ni ya kolinga bala mwasi mobando ko finga ke. Est-ce que ba influenceuse union so bazana ba marié baza ba marié est-ce que ba balle ba finga bango lokwa o ya biso ya buso ba congolais au cause influenceuse mais donc ça là tout ça là biloko o ko faire respecter mobile na ona famille na yo congolais makambo ezalaka à l'envers ezalaka ka changer couleur. Je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. Sujet on a celui-ci en côté, il faut toi le sous solang. Il faut en expliquer en sous très bien parce que makambo il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce sujet. En tout cas, quant à moi, je vous retrouve next time. Bisous et bye.